Na biso na bango polémique ezate. Biso to sala la bonne musique. C'est tout. On ça la mauvaise musique. Ya musique na bango ça te. Na bango te na musique ya bien affilé. Na yebi musique na bango te. Iboto asala la bonne musique. So qui passé pour mona maloba ya kanda na mamelo. Gentillesse na sourire. Azalaka nango tous les jours. Chinyo paka ndoto moko. Tu yokuta na iboto piana. Na belle campus na tina mona ngilima. Bon, tu as Fabrice, tu as Robino, tu as Belé, tu as Flash d'Or, tu as père nanga quoi. Il a formé la musique. Il a formé la musique, il a connu la musique, donc il a connu la Belé, l'esprit, tout. Vous comprenez? Il n'y a pas de papa. Donc, si on a un premier fils, si maman est bon, c'est important piano. Maman ils découvrir yango. On aime ndako moko chez biso na salongo ngana iboto venanga na pala iboto ngaza kuna ndako na ye. Mona mai ayaka so aussi rebani ba ina prise a fazer chez biso na palais. Collègue nice. Ata petit na ye. So lelo ata na bien. Tango bina filé ayaka tesa fa Fabregas ba boyaka ye. So lelo o kosalelanga Sozine Jano Bamba ale maina mokongo nkoba bulo ya chanana bolingo na tutela kitolo lifuti na ngo zero love na maboko Jano Bamba mosala chinchapu Mbote Bandeko Balandi la Vérité Universelle TV, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Donc merci pour la confiance et fidélité au Bossalanga mignon de la presse. Donc merci beaucoup naba téléspectateurs au Bamesana Kolandangai donc la Vérité Universelle. Na pesi mbote na maître John Moté maman Michel na pesi mbote na cordon mon cordon Papi le Congo et je salue aussi na ma caméra aux Emido énergie. Na pesi mbote na Kali Kasai donc na pesi mbote Flori mon amput na pesi mbote na boss Kiss donc bambote bele sikazali kana fsa bino mignon de la presse asala no musala donc ko emeno ba artiste ba star donc minena mboka na biso République démocratique du Congo le na mbeli bino artiste DJ donc to betane masola évoluer ka belo bien na orchestre ya Ibaton piano donc ada chef d'orchestre le to betane masolo donc vu ba actualité na bango ba marcher ndenge nini donc malgré tout dans mode confinement oui bien sûr mais tout na évolution travail ils ont les kandengeni donc aza payer monter azana mutune pembeni donc obema ba ko ça nous plaisir maintenant on va koyemba oui bonjour artiste bonjour boni ouais santé qui te coupe pepele quand tu as moche na Vérité Universelle artiste donc malgré tout confinement oui bien sûr mais malé tout le monde va ko déconfiner biso donc artiste c'est quoi actualité à mouvement au kendengeni. Non, hier, tout ça qui na clip, hier, donc l'activité tout qui est pépélé par rapport, mais n'importe quoi. Et ma bonne côté peut-être moi ba poser belé, mais sauf que tout aussi studio, tout un studio, tout aussi ba clipper oyo, ya ba chango aussi ici là, ça doit ba clip dans quoi. Pour déjà, JA déjà bon ça, c'est pas sorcier. Ba tu ba lobby il baton puis na zo canal souté. Azo kana souté il pas maintenant j'ai l'été ta beti ba génique na binu kanga wi asna le ko yemba le souté na bis pas surprise ni ma bonse ba fano bala au balanda rabino partout dans le monde. Non, il bote azo kana. So ba bongo po azo kana, pas yo kana ka donc. Ça que à se confiner mukie par rapport ba ambition za nango a servir batubila malamu na c'est pas sorcier quoi. Et on va essayer que tout côté moi parler mukie mais mambo tout c'est bon. Mais album vous préparez c'est pas sorcier. Pas sorcier. Combien de titres? Non, ça va c'était belé, ça va 20 ou 18 donc va continuer kolo kuna ba donc. Donc yo pour yembi. Ouais, na yembi ben tu vas sur c'est ba vocal na 4 c'est ba. Ça va vocal to yembi manzembo mobimba me baneti suka yo mo. Non, on a pensé que moko ya ba surprise c'est pas sorcier. On va découvrir na 4 donc il faut ça boy pour pas découvrir biso na 4. Comment peut c'est pas sorcier pour nous ça la plaisir na donc grâce à lui les sikazali. Eza pasi po mona maloba ya kanda na mamelo
gentillesse na sourire azalaka nango tous les jours Junior mpaka ndoto moko ya mabe koki okata pongi viki bokul ebongo dijozo mona réel na miso pourquoi posengo seku pozala sauver Osval mpaka télévision d'amour nange comme la kisalo soloso yo moto justaka tena bolingo nanga bogali bongongo patuluku ba Orléans padala papa padala tonton tiamuna palace corniche tambani isa botuliri tambelema malembe malembe pardon kende nanga on a fait que c'est pas sorcier. Il boto penemba qui n'a sifflé. Merci beaucoup là, c'était pour faire plaisir donc na Dadi Kalangi babika ne tombera jamais. Alors artiste peut-être sur la carrière na yo ou bandi musique na nini pour bandi musique wapi avant on se retrouver dans beaucoup à Ibrato. Bon na bandi carrière ndeka batebe banda ba carrière na bango na bandi na carrière na palin na panza voix. Na quand on l'avait douche pas avoir après nous qui na chorale na cette force de matete ba mocheko bani après tu kutana ipoto piano na bel campus na tina mona ngilima wa tu na ba Fabrice tu ba Robino tu belé ba tu mabeka flash d'or master gal kabu na nini oh tu me belé fort panza avoir na ba bomba kola donc tu as belé Fabrice tu as belé tu penses avoir na lilo après na weta fréquence star na 2009 2010 2011 nous fréquence star après na yo kende pas on a parlé on a fait na important piano après tant on traversé petit na ye bonne makala pema oui tu bonne kala ça perd nanga quoi. Il y a formé la musique. Il y a formé la musique, il y a colisinga la musique, donc il y a colisinga mais belé l'esprit dans tout. Vous comprenez? Il y a pas d'angata papa. Donc si on a zaranaye, azwanga quoi premier fils naé quoi. C'est que tout ba abanda orchestre que la papa se tu bien adma pas Fabregas. Papa na été si maman sera bon, ils c'est important piano. Maman ils ba découvrir yango. Mais ça m'a dit dans Dakar, il boit ça dans la peuple oye en 4K ça chant. Tampon il comprend Fabrice na kati quoi. Voilà que c'est ni qui pas nous former Fabregas. Ouais, tout ça formation tu penses avoir parce que mon ba ker boy faut savoir awa. Fabregas nem ta former il y a Fabregas. Wana so tout ni ba tout ba biango. Même boss live go guy biango abiso ki boit ça professeur. Vous comprenez? Ça professeur. Donc il y a une personne qui est là qui makambo donc on a que ba blona ye dessiner aize belé héros boy le boko ya gauche piste do se batté ni za bon so gauche piste do se batté donc il y a rien tout le belango sur héros mon client bikié il boton pena asala mutu o asala batu bo apesa bo tu ni asala asala baba biso o asala nesi yo asala biso asala baté belé obima apesa ba vocal apesa ba chant comprendre asa chansonnier parolier pe comprendre. Mais apparemment peu motupima o asali nesi abima makasi pema mais il aura a formé bino mi-temps oh mais tant da motuma o ma forma tous ces belé ba flash moko ba Fabrice la fumba te belé so ya Fabregas ero to so mambo ma fumba ba tout tanga a fumba te belé ozo on ba biso yo iboto za mulakisi to comprendre aza grâce chanteur mboka o aza mulakisi pe lelo oyo asunga batebi ba koma batu na vie grâce à Iboton piano. Vous comprenez? Grâce à Iboton piano, ba le kana nzela Iboton piano, ba ko la musique ba Iboton piano ba koma lo batu. Donc grâce à Iboton piano. Voilà artiste DJ alors tout bétellement ma solo na artiste entre nous polémique té. Tout le monde a bino ba musicien ya Iboton piano, na ba musicien ya bina filé boyo kanisa la raté. Pourquoi parce que ba moko na mbe boyo kanisa raté mais ba otanda ku moko. Ba Villa Nova pas Fabregas source ya base wana ya polémique wana ezani uteli wana ba mise muto tangi ase ba ibango ba mise ya muto tangi wana ba ibango ya bina fili ba ibango yo uzakata monde musique boko yeba na kata ke ba artiste raka mais faut ba yeba yos ndisi nga oyambinga mo oyibike oyambi d'ici non na ke mission ba sangate c'est présenté non ba non to yamba d'ici
Non, bani musique pas même parce bana inana musique bana solo. Oui, bah il noté. Est-ce qu'on a des polémiques il y a Ibrator na bina filé ezali. Polémique na biso na bango polémique ezate. Biso to sala la bonne musique. C'est tout. Comment ça la mauvaise musique? Il y a musique na bango ça raté. Na bango musique ya bina filé. Na yebi musique na bango te. Ibrator asala la bonne musique. So OK ba vie ba cadre ba bina musique na ye. Tu comprends? Oui, non. To bête na bani on a hôtel du fleuve. Comprendre parce que moro na papa chéri na fait rigola na boss live pour yo moko biso 4 wana on a qui ba cadre ya mboka o ba se retrouver na musique ya bottom piano comprendre donc ko tsabiso na ba mona bato mo boete bani o c'est le comme ça que musique ya bani o ya bani ya Moscou parce na ba que moi polémique ça entre ba misé na parce que bina fila yebani bina fila yebani aza collègue ya nani ya collègue ya boss na yo petit frère ya boss na ngai aza petit ya boss collègue la Jacques Musala to la nenda ku moko chez biso na salongo ngana iboto ve nga na pala iboto nga za kuna ndako na ye mona mai ayaka so otire bani ba ina prise a fazer chez biso na palais collègue nice aza petit na ye so lelo aza na bien tango bina filé ayaka tesa fa Fabregas baboyaka ye so lelo oyo ayemba papa Fabregas de gasa iboto comprendre petit na musique to na âge na musique na âge da nyonso aza petit na ye solo oh next out mais bien que fait o ka bien que fait aza fait na mamunyoso iboto piano wana aza vie na mamunyoso na musique na mbotu tout aza fait tout qui ne pas et tout zonga epai contre maître élève du maître Ibrator a aussi pas Fabregas mais Fabregas te bazaki na Fabregas a aussi te autre orchestre Fabregas parce que azaki chef d'orchestre na bien bazalaka na orchestre na Fabregas a uta te babanda bona bango babon bande bayaka baya azaka te est-ce que maman c'est sauvement et c'est ça mais so que babanda bon surtout yebi que Ibrator a uta pas Fabregas azaki chef orchestre a notre travailler na orchestre ya Fabregas te na orchestre ya Fabregas te bazaki na orchestre na bango light music yango mona ke tant ibotaka longwe chinda kombo comment ni Villa Nova OK tant ibotaka a communiquer contre maître maman ko kombo longwe faut comprendre. Merci bana poto bana kin partout dans le monde on est artiste DJ vraiment artiste exceptionnel hein tamoka nani maestro pa pembeni to ka sous voir biloko vraiment oyo ya kala on sala ko CP ça biso na pipa Kadhafi un boss aïe ba chinois bazabespe na piraterie bomekata kosalelanga sozine jano bamba ale maina mokongo nkoba buloyi ya chanana bolingo na tutela kitolo lifuti nango zero love na maboko ya jano bamba mosala chinchapu bolingo na tutela kina quartier futinga ba souffrance asasta bibisma koma nakoti soldemo pona bolingo no ngarita nakosuka ndenge nini bakomotianga vraiment na monde basalinga autopsie kozali wezoyebana te bafutinga monnaie de singe mpo kaka nalelaki yo rita mbelema na ngai soki bazwaka bolingo na kredi kobenga makidiafu pretezi makanda soki basengaka bolingo nga nasengi oseko nzambe yokalingi bolingo na nga na mafuta mbila tsololo wotokiselanga ma ya fufu makwitsa mbanda pokwa yango lingi osala na nga makosoto nini pamba ye soki kamundele soki mpe brochete batekanga na kwen basuela liba mela balangwa basambanga infordenye kwitie esila fabienne debi asoda ya boye sheri akosimba ngai yomona ndenge tema ezobeta ngai pati bianca kudu motema ezobeta mbangu
bogali bongongo donc bana kini bolanda bana talent paiement ça pense que c'est peut-être le moto il moi il boite ay boto ke oyo biso ya boto kenze wana biso teta aïe 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 Gérard Grasse l'infaillible fils comme tu dis J'aime Boda Bonheur Kassongo Gérard Senziza F Guerrier na Paris Amo chéri nangesalaka controversé Okyokoyi na veni pona moto moko Ata bapekisi ozotinga mekaka Okoki okoma aveugle koleka baveugle Me mabena yoza mona te Na préféra que bête ya love na basourire Malheureusement comme il est contraire basourire komyo Sangaleli sangaleli sakanga Leli sangaleli sangaleli sakanga L'été leli singa Na caricature ya love ko dessiner gaï De l'émotion jamais des sourires L'été pesinga souci Et qui rate les bolingono ya porté Et mes mignons sont ya bat Menanga Yola kelik na male Lokola mwana mwani bolumbu ya tata na ye Yo bolingo nanga Poko tiki nga exposé Na ba médisance Na ba jaloux d'amour Don Dédé tiens mon souci de merveille Voilà artiste tout le monde vraiment musala pema eza pema donc mais to bangaka komona mona lelo to ki susu lobi olongo pa ibrato bon nesinga eza sata aibi ke ngana ibrato to kabonante solo sata mo ko aibi ke ngana ibrato to kabonante quoi ah bino bandaka boya bandaka boy tango beta mo lomo be ningisi na mo kindo nik baba la kiba ninga bana poto ba ninga ni boy ale o mna artiste d'ici na mita oyo menga déjà ake déjà do yepe ake créer ni orchestre na ye tenga déjà poto yebi kezango maladi ya ba musicien na biso na kala ba prêtre ba trésor ki mona hein soda solide bani na Paris na pena ba prêtre asinga nyao ba to na palace ba se vale mpaka ba honorable on se vale mpaka bazali parce que nanga ya dégâts donc je ne sais pas boyer na lo influence ngati comprendre pour tout na ba émission tout le monde na ba mission belé on a ba to mission ba babi ah abetaka pasa mutu boye mais so moni boye uchi nga boye supporter maté c'est yo ils ko assurer biso ke yo okolonga pa ibrator te ngai distal les noirs contre maître na kolonga pa ibrator te ata pere na ngai ba image yo tikala Nabia, ngana muteke mutasika pa na ye. Ke na ye po un susu ndenge mo ngana banana ye ke to banana ye mama vive na nga oyo. Ve na nga totama boye ke ndege ye mati le komi mati boye parce que non dani. Ma to kim sa ba mission musun to yoka. Le quoi na kima? Mission no ba se bila ba kimi. Kima. Oyo ba kima ifanga ye. Oyo ba kima kwa nani tanko mona ye. Kombo. Kasate. Bazali. Luba kasiti. Comment tu vas ah donc Moussa Kolongwa papa Moussala comprends papa a boulot place où linga sala alors ça pour boxer bato l'équipe bazawana emso yango mo ki sala ki emso bungi ah on dit personne exaté na ki pas mo o considérer nga ils formation pour former là mais mutaro ya teka mbala moko tamsusu ayebi boulot mbala moko akoye pa yebi ko so ayebi te mais so ayebi te faut quoi apprendre ne soit chef d'orchestre faut quoi apprendre mo eloko moko boy ke na ko kimisa ba mutu na vie ils a patience ils attend na yebi te yobote ba moto komi mo boy hein to mo réel comme mamoka comme cameraman ya sens donc mutu senga fo ba basara boy biso comme ma casse c'était moi comme mon kiboye pour te encadrer par ipoto te aba imbara ah mo be ko imba yango ganga raté
Quand il ah oui, on a ah. Comprends? T'es. On a bon, t'es. Quand il m'a dit c'est donc au plus de cas mawa, un message. Mais monsieur tout le monde aïe, on a 0 mais on a comment 5. Ok, maman tu 50 ans. Voilà, ça va ça avec le temps au comprendre. Mais quand même maloba oh comme si moi curieux ndambu ngendo bi ke ngaya ta satan et na kolonga pas ibrateur té. Mais dans le côté pour nous confier ni na c'est mon sousou. Na ta ba ketcha bien, na za mutuka, na za na passe bien, na habité, comme ça mon école bien. Bolobara bo artiste. Oh, balobaka na bien. Est-ce que tu vas t'arrêter à bonne. Mais on s'appelle chez moi, tam faut ça. Ninga ma bête, tam au monique. Ninga ma bête mais nzamba sa muntu suli pambo na yo ça c'est muntu oyo. So on dit quoi batu, on dit quoi envier. Au bungi puis so bunga. Boso sko na mita o komi kiti pour ils comme exemple moi tout ce quoi ba parents ba botier, ils a so ba batangi si ba koli si moi na ko matu habiter mita o na ça peut vinanga na ndinga ma BPT. So yo pena mito be kete ah bon ça mita o na kolongwa pe na sa orchestre na moko pe. Ça na pe normal. Musique ça ba moya te ke ona koli na nganda ba boti na musique na ba boti te. Yo ba longo o ka bango susu. Ba ba six ba o ka bango susu. Même si balonga ba six. C'est ba bina filé ba six. Na bien. Parce que ça parce que c'est monsieur ça parce que mo ya 2 mois. Il y a 1 mois ici li. O ka bango susu. C'est ba six ba di. O ta ba kombo c'est ba nani o. C'est bien filé. Ça ba six. Bien filé na six. Ba beta wapi? Babeta wapi? Banze monize belé. Banze monize belé. Babeta wapi? Demain on est chez Temba, bache musique na au kana Temba. Tuna fiesta. The next, bakango. Asa ala mosuma, bakango. Oh, ebeta kat. Ah, ozemi de ya lukuta. Ebeta papa ta moto en suba wa bula, c'est bon hein? Musique à Fabrice pardon. Ya bien filé beta. Wapi? Beta na baba. Maroto confinement maintenant yo kango ba ya ndo beta. Na ko bisika na non ko ngote. Bisika bien ya collègue nani ya boss na wote. Bisika na ko ngote. Ndio zo ba na ko ngote. Na ko ngote. Puis ça ba musique te ba misa ba grand misa ba koyoka. Hein? Ndesi ma fait nanga l'infaillible. Fisco, l'infaillible Matulidi. Afani maboye. To je reste ça F guerrier aka ban Banzembo ezali, yoka ba don de Dieu, yoka ba cercueil, yoka ba base. Banzembo ezali. Nous sommes formation à Fabrice. Boss na akomane ko ignorer Fabrice. Ami comme si contre maître. Formation ya nani? Ya ni Fabrice. Asa you know obi Fabrice na. Les métis noirs. Les métis noirs. On est Fabrice. Ngaso le yebi ko le kayo. Ya na isoki hein, muta forma biso nyos o eza iboto. Yo yebi ete tout qui n'est pas tout son épaille. Ce que pour aller moi reconnaissance soit exactement m'inquiéter envers nani Fabrice. N'a pas reconnaissance. Il va te faire reconnaissance parce que nana bimisier. Moni parce que la té, moi oui parce que est en réalité. Yo mon ava kanda ko ya BTM c'est tout. Mais quand tu éviter. Ya on est quand tu éviter. So obi kasité n'est-ce que c'est ça na muntu fo a reconnaître bolama moninga fallait Fabrice a reconnaître obi bota ça pas nae solo oui mais koleka ba TV contre maître ils appellent bien quand même baza place ba travailler place moko ba yebani contre maître koleka na ba télévision tout monde ba bilili kuté tout monde que vibrateur chrétien Fabrice mais pour nani baza place moko so imbi kanyaka eza chrétien imbi kanyaka ya chrétien chrétien paiement donc à cibler paiement donc Fabrice baza place moko ba travailler mosekata otaba passer tout monde soki ezala ke bilanga tolesi kongo ayo bana yaso yemba ayo sabatu parce que outi eza fait na biso moko boye ajo kaka aya na histoire momi na ye na je ko winner esa yibato ke tala kutu momi nanga boye yibato bien na bilonze baka ndenge yo boye yanga imbelenze mone bongo ya na moteka imbela mutu moko bosoki na oba fula pesa mbongo te imbelenze monde. Voilà artiste alors ba programme et ça ndengini ta que chef d'orchestre
place pour répéter ka pour fonctionner ndenge. Non, le programme est ça. Tout ça chaque vendredi. Tu as un homme acoustique. Je pense que ça awa. Vendredi les trois, on a les noirs, chef, no yemba awa. Acoustique. Tout va s'abonner. Va s'abonner à Iboto officiel, Iboto piano officiel. Comprends? On beta awa. On a idéologie à faire. Iboto piano. Idéologie à faire ego là. Viens abisso les padres. Viens abisso les padres. Faut tout anda. Assez maman bien. Baba icône. Faut respirer na ba veona. Ya au moins tout chemin na ye. Ya au moins tout des faire ego là. Des Tolanda un Robin Azoloba aliki na ba vie na YouTube. Ba vie beta musique té. Ta musique té. Ta la mi quand même. Ba tcha na école moro boy ko na marché awa. O tu concert boy que concert ba vie et tonda. So marché retonda. Robin ya ba 11 millions de vies. Abi alobi faire askala robeta ngote. Faire ba tunaka ebi Robinho. Faire pa bi na yebi été. Bon, laisse m'embona. Nga pena ko solo ngote pena. Comprends? Tant que artiste, pour il homme tout ça ma remarque moko boye. Biso bata média. Artiste congolais. Ba oya biso awa. Tout le monde a bazana bolingote. Unité wana ezalaka te. Soka mutu moko bimi, omona moi muso abimi a contredire, muso abimi ana kubundisa. Pourquoi? Or, total ba pays mususu, ne si ba nigérien, ba pays mususu, ba bazadi banda ba pays mususu, ba pays français quoi. Moi unité wana ezalaka, mais biso awa ilo kwa ezalaka te. Base ilo kwa ezalaka en tant qu'artiste. Monsieur isa ba éducation bato. Bata banda kuna bango. Na ndenge ba kolela. Biso ba kola bongo asa jaloux. Alingi il faut ça baninga, avant de refaire ailleurs. OK. Monsieur ba bossa na ke si ça est quoi savant. Tango sokolango, fofu loana ça va bien aussi là. Comprendre. Il y a linga atikala bongo. Ka izaka. Ça va ninga appel makambo, comme jalousie. OK. Nga pesa nga pasi. Ona boke pasi mo basa no ke mutu babu abu tsabino fa. Abu tsabino nini. To kabona mesko nini zo bunta biso. Usaka semina yo obenga koza mutu mbongo. Kinda kuba poto. Bon nini zo bunta biso boy. Donc Nzambega ebi. OK, merci bande kubana vérité université au moto comme na suka émission na biso. Donc ouais na moni pe ndeko pe pembeni ndeko. Donc na bande ko balando partout dans le monde, moi Kombo on s'est présenté à tout balanda. Ouais, merci pour la parole. On peut ça non nous mbote na ngana mo boss. Na patron na ngai Brato Piana. Yale mbuze balalo yembo na benga kayaza les professeurs de leur maître. Donc na PC ba salutation puis na bossente taboche le père que papa Fouba. Bon ngai Kombo na nga viciel. Naza accompagnateur titulaire, il y a les contre-maîtres, il y a Ibrato Piana. C'est combien des années? Bon, on a vraiment Nazala, ba chef Bayambanga depuis que l'orchestre bandaki wana tozana na salon okuna bani donc tozala zala déjà. Toama ba soda donc à part orchestre il y a Ibrato travaille un peu. Bon, ba parcours ezaza nango tout ça ba parcours. Bon, nous ça ma lo baté mais tout ça ba parcours ndé lelo naza vraiment orchestre il y a les contre-maîtres, il y a Ibrato Piana donc tout ça ramsala bani. Faut t'arroper bien. Bon, moi mukio azwaka akabola na biso. Donc yango pe to comme moi stable talaka soin donc nazara pe chez les parents. Nazama chez les parents mais depuis na kota na les contre-maîtres na koma pe moi na ndenge na ngape bani na zo pe moi palin donc tout ça marche bien. OK, merci. Voilà, artiste to miko chité malobano ya suka. Bon, ma en suka ça à base là c'est pas sorcier. Disque na mino boze là donc bientôt là boze ngo donc boze à l'aise match za kitoko. Iboto a yembi na niveau mo boye. Yamakasi. Ba salutation ba to ba lando partout dans le monde bana poto bana kin donc bana partout dans le monde. A mbote nanga na leur vie bageta Gishana Ferenze Dr Robinson Mulenda Zinga Niaou mon vieux pas tout le coup ba merci na Koli Orléans pas tout le coup ba Soudan merci na Koli Bogali Bongongo batnanga tu ya Turquie ya Paris à Londres bambote belé na mon vieux Issa Botuli depuis Londres son Céline Yamamoto Rita Mbelema bambote belé na maman Véronique Ade Iboton pen liberté chef du camp taboche le père que donne
tous les contre-maîtres. Je vous aime tous. Ok, merci. Restez toujours branchés, Bandeko Balande. Il y a Vérité Universelle TV. Tout le monde est sur Mbalasima, quoi. Artiste Maman Lobasuka. Bon, on a le baraque, tenez-vous prêts, c'est pas sorcier arrive avec force. Donc, on a vraiment bon à 85%. Il y a des séances donc on travaille en four et moulin, Mikolo, tout ça studio, tout ça personne va tournage, va clip. Donc, tenez-vous prêts, c'est pas sorcier arrive avec force. On doit les mettre les doigts dans l'air juste atteindre les mots plates. Donc, album vraiment ça souka. Donc, pour finir, on a pesca bambote nanga mauvais pichu di fois na mino noble. Sans oublier Kams Basso papa encore fort, Teams Iko papa na Kairos na PCP bambote, Yves Mboussa les Jigdi. Na bossente na PCP ba contre-maître na ba contre-maîtresse. Ba contre-maîtresse nous on a PCP bambote. Ok. Restez toujours branchés, connectés. On se retrouve à la prochaine. Héritier Kobiare Kokoma limousine Mekata Kokoma un jour chauffeur Ritambele mangaba Kobenganga recevere Ritambele ma vraiment soki okomi no volere Ngadiji na kondima Babenganga resele Biswa pambata na katia Kobia Héritier Kobiare Kokoma limousine Mikata koksimba kaka serke Héritier libaye kozonga nzete Mikata kosimba kake bembe nanga Minimbwe na kosekwala za Ozala pembe ni protege ngaye Lite minimbu yo 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 Yoka, fils infaillible matudidi Nazoki Christ pas. Je suis blessé Bogali Bongongo Longwanale. Je suis blessé Zingania Ouyaya. Je suis blessé Kishana Firenze. Je suis blessé Patulukuba Orléans. Je suis blessé Ritambele Mananga. Je suis blessé Atabakemba Mama Jos. Nazoki Alfred Bessayaya. Biswa pambata na katia Korbia Héritier Kobiare Kokoma limousine Mekata kosimba kake bembe nanga Jolie nga bakobenganga resevere Osala pembe ni protege ngaye Litie minimbu yo 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 Nazobela Kamba malibala teo Nazokufa lekasa Kingongoro nangoleleli wapie Bogali Bongongo, Jéré Senseva, Jéré Senzeza, F Guerrier, JM Boda, Bonheur Kassongo. Nazoki joli nanga Je suis blessé Anta Bakemba Mama na Jos Nazoki Alfred Bessayaya Aux alcool naturel Kawusanga pota Naza animal domestique Naza sauvagete Nyawa palin yo benga kanga Nounous na yo Zingania au garçon relaxé Dr. Robinson et Moulenda.